Mbote na balandi nyonso ya émission Congo na biso e ambeli bino mwana mboka Henri Magie. Mbote na yo mwana mboka Henri Magie. Mbote ndeko journaliste. Mwana mboka Henri Magie oza congolais na kanisa penza ozwaki temps ya kolanda discours ya mokonzi mboka esalamaki na Londres eto mwana mboka discours wana omoni yango ndenge nini ozwaki yango lolenge nini? Discours wana lokola ba congolais nyonso ya Kinshasa pe ya République démocratique du Congo tolandaki yango te mais tolandi yango en différé. To réagissaki mingi na ba commentaires ezaki fait tout autour ya ba journaliste oyo ba accompagnaka président de la République. Basalaki pena musala na bango malamu penza te. Ba reportaki discours ya mokonzi mboka na ndenge na makanisio ya lobelaki te. Mais après que tu l'as dit discours naie tu komona ke mokonzi mboka azalaki naie na intention ma bête ba journaliste so ba ko accompagner ba ebi tellement musala te que ba BBC ou ba déformer maloba ya mokonzi mboka lokola pe biso na Congo to alaka moi chaud na makambo yango bato balobaki moi ebele sengaki que il fallait to recadrer un peu bato nyonso babandaki kosalela bandoto na bango lokola mambo ya solo. Eza ndoto atango kolalo kolota ezaka kitoko mais po ekoma elata nzoto esengaka mwa makambo ebele. Donc mokonzi mboka lobaki il s'est adressé à des compatriotes de l'étranger. Apparemment bon totaka mai na vino tokitisa mwa mongongo bokotama ina vino lelo kasi mitune kozala penza mwa mingi lokola bino bozala kalikambo moke tension et mati bo réagisaka sans ko contrôler. Bilan un an ya alternance ko sala mondeni. C'est un alternance positif négatif. C'est positif ata mokete et l'équipe na mwa malamu mingi te. Malamu mingi te bo totiaki yango nano pona mwa apprentissage et il fallait moi une année pour mokonzi ba konjo abisho asika ba yekola nano ndenge l'été alaka pour l'été za moins compliqué surtout l'état biso République démocratique du Congo ya mwa munene makasi ezapela makambo ebele makasi. Donc il fallait que ba konzi ba s'habituer na nous et puis bon ba s'habituer siko to kanisi ke année ko banda 2020 et kozala mwa malamu ke année 2019. Tolandaki yo na ba réseaux sociaux atolobi ete bandeko na biso ba journaliste ba kendaki na mokonzi mboka basalaki mosala mabe kasi kana koloba ete mosala esalamaki kitoko ba image tozwaki yango pe malamu. Tolanzo na ba réseaux sociaux mwana mboka Henri Magie après discours ya mokonzi mboka tango mokonzi mboka lobaki ete soki a remarqué crise a ko dissoudre Assemblée nationale kasi tolandaki yo koloba ete soki oza mobali dissoudre Assemblée nationale. Côté wana to benga ngo penza eza outrage au chef de l'État. Tango bolobaka ngo bokanisaka nini? Ezali outrage te. Surtout que balongolaki pe discours wana na contexte nango. Discours wana ezaki matinée politique on en a tenir na bandeko biso ba gardien de la révolution du 17 mai. Le lendemain il y a Bozu Bokonzi ya Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo. Tango akataki Sénat installation à Sénat, à 4 installation à Sénat, bazwaki moi koko sona ba députés nationaux ba lobaki na eki azana droit ya ko suspendre installation à Sénat, amenasaki bango de dissolution. Ezaki na contexte wana donc nde na lobaki makambo wana na cadre ya réarmement moral ya bandeko biso ba garder de la révolution. Siko tango eko bandela malisusu bana mboka bazui ba kati ba morceau ya discours wana ba bimisi yango lokola si lobama ki lobby nzoka zaki makambo ya kala lobama ki kala. Mais à dire na eloko wana ya dissolution ya parlement bandeko na biso surtout ya ngambo ya UDPS baza komi kosa na makasi bo bango ko tuta ezali ndeke bato ba votaka Félix Tshisekedi te bato batikala kolinga UDPS te bato wana nde baza na posa ke koko boye ba rappelle ke mokonzi mboka ba votaka peuple votaka tokota na te metango yo lobby yango na tuna oyebe te mokonzi mboka pe ngala lobby makambo wana te na lobby makambo wana te tikana répondre na question na yo avant na kota
na ba question polémique na lobby boy batu oyo bavotaka Félix Tshisekedi te batu oyo batikala kolinga IDPS te ba congolais wana ebele ya ba congolais oyo bavotaka Félix Tshisekedi te bakoluka ke kokoso ekota po lokola bavotaka Félix Tshisekedi te tango kokoso ekokota na mambo ya dissolution a sachant que président de la République mutaza na faute comme faute na ekozala bima na poisa kaza na faute akozala mise en examen ou mise en accusation pour haute trahison. Tant akozala mise en accusation pour haute trahison akolongwa na bokonzi ya ki président de la République. Bango bakosala feti po na nini po bavotaka ete. Souci na bango ezali ke mwana mboka Tshisekedi alongwa na bokonzi. Or biso bato oyo tovotaka ye totiaka ye na bokonzi ya ki président de la République toza na posa alongwa te. Toza na posa atikala ndeko ari lelo zo tina 2023 nazo mono lokolo zo bongo lokomi mosantu kasi totalaka ba déclaration na bino mingi ezalaka mwa manquement mingi ezalaka mwa manquement ya mokonzi ya mboka ndire bo manquer pe mwa respect nengi na tuna bino batunde botaye na bokonzi to peuple nde evotaye azala élu au avandi na kitu wana te biso to tikala ko manquer mokonzi te surtout ngai naloba pona tikala na cadre ya ngai makambo nyonso nalobaka etikala na cadre légal ya constitution toyebi quand même mibeko mboka esika epekisi na esika epekisami te oyo tosala sentiment na biso te comme si ezali loi te eloko nga na lingi nde eza loi te eloko nga na boyi nde elongwe na mibeko te ezaka ndenge wana te mibeko esi ekomama toyebi eza mabe nawe eza malamu mokonzi mboka ya biso de temps en temps abosanaka ye mokonzi mboka muta abosanaka azali président de la République c'est-à-dire aza président ya biso ya bino ya lamuka ya batu ya ba congolais nyonso ba balingaka ye na ba balingaka ye de temps en temps amilati saka lisusu étiquette ya président ya IDPS de temps en temps autant alataka siko étiquette wana président IDPS biso to rappelaka ye kaka l'ordre. Monsieur le président de la République, vous ne faites plus jamais partie de l'IDPS. Vous êtes désormais une institution au sommet de l'État. Botika biso na sawa na bato IDPS to swana koya kokota makambo wana te. Eloko to rappelaka yango wana. Soko rappeler mokonzi ndenge wana sko manquer respect. Ce qui rappelle on bosala comme bosala quand on pinta bole kisaka mwandelo bole kisaka ndelo ndeko lobete eloko esali mwa ce qui omeki alelelo lobete ezala bao ba monta ki bakati mais mokonzi mboka pe azape na droit pe ya condition assemblée nationale ce qui peut bolanda ki discours na e bien aloba kinini soki te azana droit ata moki ya ko discours ndeko ari magie na article 148 article 148 constitution le président a koki ko dissoudre en cas ya crise ce qui crise ezali a ko dissoudre constitution tiré le banding wana te jamais quiconque a défi constitution le baka le président peut prononcer pas décider to le baka même moi français et ça la bien na osenga bato mayela Congo ndenge ba koma constitution na français ba ino la biso ngo pe na lingala ba bandela ba komango na lingalo ya solo po bato ba comprendre français bien te batanga ngo na lingala ndenge pe bible yalaka constitution lobi boye en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République, après consultation du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire prononcer. So ba bidon ko yo mutu ko loba elingo loba déjà que yo mutu ko décider te okomi porte parole yo mutu okoloba et ba condition oyo article o epesa epesi ba condition c'est-à-dire une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale mais ce qui toke un article 90 article 90 constitution o e biso gouvernement zanini banani bazana gouvernement banani bazate okomona ke na kati ya gouvernement président de la République azate. Donc président de la République ne fait pas partie du gouvernement. Donc crise wana ye mutayebi angote. Mutayebi crise wana ezali mokonzi ya gouvernement. Mokonzi ya gouvernement ezali bongo premier ministre. Premier ministre nde mutako remarquer crise.
pona ayebi suko gouverner te soko leki ka na article 90 ke na article 91 92 komona ke moto ya akambaka mboka moto ya geraka gestion neti biso ato ça ba gestion d'entreprise n'entreprise DG entreprise ezali bongo premier ministre président de la république azali le roi PCA aza arbitre tango bitumbe bandi entre bato ya gouvernement na bato ya parlement pour gouvernement ezali bongo émanation ya parlement article 78 gouvernement et outil na parlement gouvernement et rendra compte na parlement soki parlement lingi ko susko yoka gouvernement te gouvernement et na budget parlement et boyango gouvernement bandeli budget parlement et boyango wana crise économique persistant ozola nangai wana siko premier ministre a okene komona président de la république a ebisi que je ne sais plus gouverner pour nazali sous na majorité na parlement te à partir ya moment wana le président a deux choix soit demander la majorité parlementaire ba pesa premier ministre mususu soit à dissoudre le parlement peuple a bandela ko voter pour ba pesa majorité ya sika. Voilà l'esprit de cette constitution, l'esprit de l'article 48. Il y a un article 79. Constitution et lobby, bah ordonnance ni président de la République a requis kozwa sans accord il y a premier ministre. Il y a 4. Il y a pas le président de la République a requis signé sans accord il y a premier ministre. Au moment où l'article 148 est alité. Cela veut dire que ordonnance il y a dissolution à parlement, il faisait la contresigner par le premier ministre. Ce qui veut dire que ce n'est pas au président de décider la dissolution, mais c'est au premier ministre de décider la dissolution. Donc, bateau va accompagner le président de la République. Baza ko tia na erreur. So le président de la République a meki je me sois la mouki a signé dissolution ou on a mis en examen directement et puis à l'autre président de la République. Est-ce que c'est un schéma compliqué? Est-ce que la présidente de l'Assemblée nationale a une habilité à menacer mon Mboka, à répliquer dans discours en invoquant l'article 165. Oui, un président de l'Assemblée nationale a sous ordre du président de la République. Il y a deux institutions différentes. Président de la République, c'est une institution de la République. La Constitution nous dit de 4 institutions que la République a. C'est la présidence, le gouvernement, l'Assemblée nationale, les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, et puis les cours et tribunaux. 4. Donc ce sont entités indépendantes. Chaque entité, constitution est définie ça, Moussala Nayango. Le président de l'Assemblée nationale est patron d'une institution qui a pour circonscription électorale le même que le président de la République. Ce qui est président de la République, circonscription Naye, Ezali Congo Mobimba. Président de l'Assemblée nationale représente l'Assemblée nationale. Les 500 députés qui sont dans l'Assemblée nationale ont pour circonscription Congo Mobimba. Vous avez en circonscription Congo Mobimba. Ndenge président a élu à la majorité simple. Assemblée nationale et l'équipe pour Assemblée nationale, il faut à majorité qualifiée, c'est-à-dire il y a moitié plus 1. Vous avez c'est-à-dire le nombre de voix, majorité parlementaire et l'équipe président de la République dans le nombre de voix. D'où constitution et PCB va pouvoir distinguer. Il y a l'Assemblée nationale, il y a aussi le gouvernement, il y a le gouvernement pour majorité parlementaire et l'équipe président de la République dans la majorité. Il y a le Congolo qui vote qui bango. Donc bango so ba sangani ba l'équipe président de la République na ba voix ebelé. Il y a une constitution et ça bango pouvoir, il y a aussi le gouvernement. Donc président de l'Assemblée nationale a sous ordre il y a président de la République té. Tant que président de la République a bimi et que a évoqué question tali Assemblée nationale. Ce sont des questions qui concernent l'Assemblée nationale. Le président de la République a évoqué Ango. Au lieu d'évoquer Ango dans cadre moko a permis. Mais ça a député belé au batombo qui va dire comment maman présidente a dit que les capons a répliqué mon konzambo kaboye. Oui, pour député IDPS ba téléma plateau ba image. Allo belaye moko a sang ça que au ensemble ba député ba lobby. Ba député té ya lié président de la République a droit au loba pour l'assemblée té. Mabunda ndaza na droit ya kolobela assemblée nationale. C'est hier mutazo représentant l'Assemblée nationale. Mais lelo oyo, comment est-ce que bino bokoyi kofunda mokonza mboka? Lelo oyo, ceux qui mokonza mboka a se décidé
a dissoudre l'Assemblée à côté. Azana droité, azana droité. Le lot ce qui ordonnance est signée. Mais exemple, on a cet exemple que l'ordonnance entre en vigueur à la date de la signature. Du coup, l'Assemblée nationale est siégée, député, palais du peuple, déjà cadré. Nanani, na policier, nana procureur de la République, procureur général respecter mes côtés. Il faut respecter mes côtés. Mais le aussi ordonnance est signée à dissoudre. Na Assemblée nationale, na Sénat. Déjà exactement sur le bien à dissoudre. Exactement sur le bien à dissoudre. Assemblée nationale qui fonctionner. Assemblée nationale il n'y a pas de vide juridique. Non, ekomami, ngala zola na mambo ekomami na constitution. Yende mutaza gara ya makambo na otangawa. Soki na tangi mabe ana droit okanganga po na tangi mabe. Mais soki ngala tangi bien ye muta otanga mabe do ye muta ko perdre musala na engate. Awe ekomami na article 79, na tangelo suswa. Article 79. Le président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. En cas d'empêchement, il délègue ses pouvoirs au Premier ministre. Le président de la République promulgue des lois dans les conditions prévues par la présente Constitution. Il statue par voie d'ordonnance. Les ordonnances du président de la République, autres que celles prévues à l'article 178, 280, 384, 443, sont contresignés par le Premier ministre, y compris l'article 148. Ah, bah, article 148. C'est-à-dire, pour appliquer l'article 148, il faut le contreseing du Premier ministre. Sans yango, ordonnance est nulle et non avenue. Et ça, le coup là, il y a GKMI, na SNCC. Non avenue, contresigné par qui? Par les directeurs de cabinet. Et ça, ordonnance à président de la République. Pour Ebimi, na makomami. Yebisana le peuple congolais o ezotala yo o esepela ki penza lelo émission Congo na biso yamba mwana mboka Henri Magie mokonza mboka azala elu na peuple to ezala bino FCC nde botai wana eza débat na nga déjà débat mais nde kwa Henri Magie lo bakango butu moi o bandela butu moi lelo nazoyeba te olati ndoto abonzambe na bandela po batu bayoka bien batu ba interpréter mabete makambo nga na lobaka nga na lobaka boye. Président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant à la président, azala nos politiciens, n'est-ce pas? Tant azala qui politicien, azala qui président, il y a IDPS, parti naïe. Tant azala qui président, il y a IDPS. Tant azala qui président, il y a IDPS. Basanganaka, basalaka regroupement politique na bango kombo nango lamuka. Azala qui na bande kunaye ebele basalaka lamuka. Martin Fayulu président incidé. Bazala qui belé basala lamuka. Joseph Kabila Kabange asalaka regroupement na kombo nango FCC. Joseph Kabila Kabange na mayele na ye aye ko sala regroupement mususu kombo nango cash. Mwana mboka Joseph Kabila asala cash. Mwana mboka Joseph Kabila Kabange nde mutu asala cash. Tango asali cash abengi mutu na ye Vital Kamerhe Kota. Abengi mutu na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Kota. Yoka bazo ebisa yo, nazo biso ko vérité. Emso bat bakanisaka cash ezalaka kaka na deux parties, IDPS na nité. Eza na partie moko na kata cash comme la kata cash kombo nango non, kombo nango Kabila Désir. Ya Kinke Trifon wa Mulumba. Trifon Kinke wa Mulumba. Partie na kombo nango Kabila Désir. Eza membre ya cash. C'est qu'on appelle Sibino exercice ya journaliste pour que nous la banquette pour vérifier. Bon, on a que Trifon Kinke wa Mulumba azalaka na cash. Parti na ye kombo nango Kabila Désir. OK, avance. Na pesa no ndamu. Ndamu bato alukaka na bato bele ba faut tout bala ki sabiso ba corps wana ya FCC cash za. Dans l'autre pesa pasteur Mukuna raison. Te azoluka te azana raison à toute na question. Nazo pese ba réponse na question na e malembe. Cash ezali bord ya Joseph Kabila Kabange. Ndenge Joseph Kabila Kabange aza autorité morale ya FCC, ndenge Joseph Kabila aza morale ya cash.
Oh, donc Félix Tshisekedi tolo baza ko étiquette comment étiquette à pas étiquette ma belle bino poussé par mon konzamboka et donc travailler bazuka image ya Félix au monde yo siko ne mutu ozo manquer respect na président. Mais tant yo ozo expliquer peuple congolais bozo mona te ke bino boza penza na moi eloko moko mabende ko salir image ya mokonzamboka comment boko bate aza autorité morale na bino bato FCC ndenge ni lelo ko bata autorité morale ya cash donc il dirige à cash tozo beta lisolo soki azo dirige ka toyebi ke mokonzamboka na biso atala ngambo ya cash a dirige à cash na lobby boye tolongo tobeta masolo ba institution te tobeta masolo ya politique ya ba parti politique na ba regroupement politique na biso OK na ba regroupement politique ya Congo FCC eza ya Joseph Kabila cash pe eza ya Joseph Kabila ye muta créa yango ya bor na ye regroupement politique na ya créa abengi bana mai na ye ba koti na nini ndenga salaki choix ya candidat ya président de la République ya FCC ndenge pe asalaki choix ya candidat président de la République ya cash ozo comprendre ye donc mais boye ba ki ete bino na ba élection ngambo na bino tellement peuple lobaki déjà que Kabila dégage à l'âge de 42 ans, peuple congolais c'est l'embaki Joseph Kabila. Abaki te Kabila dégage 18 ans, mobimasa qui est l'autre côté. Et bino bozwa qui Chadari bobimisa qui est moi mboka Chadari. Et le peuple congolais telemaki kolobete soki moi mboka Chadari à cause de la présidence de la République. Bitumbe ko malamboka. Donc obanga ki bomona ki ke ko banga wana. Na moni lo la yo oza militant IDPS. Ba mituna za yanga ndeko imagine azo poser mituna po place oyo zoninga nazo pesa affirmation de l'autre côté place oyo zoninga mais la peuple congolais bazo compliqué ba yo lobby comment ko bate kasi azala ki candidat na bino Félix Tshisekedi azala candidat na bino tango osilisa ki militantisme ya IDPS na opesa na kofongolela o sikoyo kaye tango yoza ko se permettre opesa ba affirmation que peuple wana boyaki Kabila peuple wana yo sala sondage tozaki na 18 ans opana na mboka te 18 ans peuple leli wana na lobby asala eloko te to bandela na lobby ke asala ke eloko te yo to nani mwana mboka rimashi mitu ezayanga otuni motuna te wana yo benga affirmation te maintenant répondre peuple congolais totika lesika moko te po telezangonga to banda débat ya TV zangonga te ngasikoyo soko ningisko to banda débat te tokende mwambango tango yo lobi ozobuka lokuta na plaisir nyonso na kopesa yo bilan ya Joseph Kabila Kabange na banda 1 Joseph Kabila toko aye na mboko abana ko avant ko Joseph Kabila muzaye na mboko na banque centrale akuta $10,000 1 2 muzaye tanga aye na mboko akuti nyongo ya $17 milliards 3 muzaye tanga aye na mboka oyo muzetanga aye na mboka oyo akuti ata entreprise moko te esala micro na mwa mboka muzetanga aye na mboka akuti ata entreprise moko privé oyo esalaka eza te ata moko eza te muzetanga aye na mboka oyo akuti kaka banque moko BCDC ya babelge BCDC moko tango toye na mboka oyo siko yo lobi ke tosala eloko te na mboka oyo Félix Tshisekedi aye akuti 3,6 milliards na kesi ya l'État. Félix Tshisekedi akuti $0 ya nyongo. Félix Tshisekedi a coûté plus de 250 000 entreprises privées enregistrées. Sans compter des commerces. C'est là. C'est là que l'on dit opposer problème au commis bobo ya koyoka réponse lelo tokei tozali Joseph Kabila non seulement atiki 3,6 milliards na caisse à l'État, atiki $0 de dette extérieure, atiki plus de 250 000 entreprises privées, sans compter ba commerce, ba nino, ba patente, ba nini. Joseph Kabila Kabange atiki lelo combien de banques privées? Qu'est-ce que tu nombre de banques privées? Hein? Vous êtes la nombre de donc
soki na katira sans côté ba compagnie d'assurance privée, sans côté ba société ba télécom banini privé oh Joseph Kabila tiki. Donc tant aux ba tiki logoté et kamusanga. Deuxièmement, tu parles de la gratuité scolaire. Naroye Bisayo qui est le père de la gratuité scolaire, c'est Joseph Kabila Kabange. Fongo la constitution na biso au monde que c'est inscrit dedans la gratuité scolaire, le cadre juridique. Félix Tshisekedi Tshilombo tango azalaki nanu na IDPS avant akota na mouvement ya Kabila ya constitution oyo na cash pour cacher ya mouvement Kabila avant akota tango azana nu IDPS azana nu na opposition ba votaka contre constitution oyo ba boyaka gratuité scolaire ba boyaka yango ba votaka contre tango aye kokota na cash na mouvement ya Kabila aye kokuta gratuité scolaire. Joseph Kabila a mis le cadre juridique. Joseph Kabila a rassuré le cadre matériel. C'est-à-dire, moi, l'école comme Belepo et Yambabana. Joseph Kabila a assuré le social. Il y a des enseignants. Pour que il a créé le MSP. Oui, bien MSP. Est-ce que MSP est bien? Comme journaliste, oui, bien MSP. Je t'informe, les MSP, c'est les mutuelles de santé des enseignants. C'est les mutuelles de santé des étudiants et des enseignants. C'est Joseph Kabila qui a créé ça. Félix Tshisekedi était encore à l'opposition. Donc tout ce qu'on parle de la gratuité scolaire, tous ces cadres-là, c'est Joseph Kabila Kabange qui a mis ça en place. Et là, au moment où on a signé ça, et puis ça a sous mawa, tant que ça a affirmation sur Joseph Kabila Ndengwana. Et ça, na habité na bateau ba vivant. Na bateau ba vivant na terme de sacrifice. Il y a un Congolais qui ça sacrifice pour le Congo, collègue Joseph Kabila Kabange. Ne demandez pas ce que votre pays fait pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Joseph Kabila a mis en place l'État congolais. Le cadre juridique de l'État congolais qui est toujours jouir Nangolelo. Joseph Kabila a mis en place l'organisation, le positionnement organisé des élections dans ces pays. Il a organisé les premiers, il a organisé les derniers. Donc il n'était pas candidat. Joseph Kabila a assuré la remise et reprise. Joseph Kabila. Donc, Toluka et Sika Rosa et la Joseph Kabila monument comme guide suprême de la nation congolaise. Au lieu à Koluka, au lieu à même Nzambe, oui bien, au monde Nzambe, au monde Nzambe, Nzambe est juste et bon. Nzambe est juste et bon. Quand tu veux t'apprendre au loin de Dieu, Dieu te foudroie. Bayaki, balobaki dimanche, baroya na stade pour finga Joseph Kabila. Dieu les a foudroyés, vides. 14 personnes dans la salle. Oh, 14 personnes en bas, 14 personnes dans une salle de plus de 200 000 personnes. Dieu n'aime pas qu'on touche à ses loin. Laissez Joseph Kabila, il est loin de Dieu. Ce qu'il a fait pour ce pays depuis Léopold II. Depuis Léopold II. Depuis Léopold II, Moutoyo a Pessi Congo, Marambo, il s'appelle Joseph Kabila Kabange. Tobetele Maboko. Ah bon? En tout cas, FCC beaucoup betele ka Maboko. Moi, Namboka Chadar na Marcel Chichamo. Week-end, ezaki week-end moko ya actualité. Toyoki était débarqué, on a 4 avions na bato ya DGM, Direction Générale de l'Immigration. Par rapport à passeport selon bango, passeport diplomatique pendant que wana kaka selon bango, ça na droit ya ko voyager sur na passeport wana te. Vous comprendre que mon Konzambo que Félix Tshisekedi il faut encore y aura fake news aux journalistes avant ou affirmer dans la télévision, il faut vérifier quand même sur les infos. C'est un fake news. Tant que vous bandez la télévision, j'entre doute dans la qualité de la journaliste. Ce qui est ça, c'est information locuta, Emmanuel Ramazani Shadari est mari d'un député national. Madame Wivine Ramazani est élue de la ville de Kindu au Maniema. À ses qualités, il a droit à un passeport diplomatique. Vérifie dans la loi. Il en a droit. Donc déjà, à partir de là, on a information, on a non, moi si dans un député, c'est une fausse information. Le passeport dure 5 ans. Un passeport, sa validité est de 5 ans. Ceux qui ont un droit à permis de conduire et qui va changer permis de conduire. Yo permis nous a valable, bah obligé que nous changer permis de conduire.
posa nango. Mais ça, c'est une fonction. Non, le passeport, ma ce exemple, ça dure 5 ans. Pour utiliser un sous qui a un passeport dans un journaliste, il y a 5 ans. Mais là, on a sous journaliste, c'est un commerçant. Comme commerçante. Maman, yo na passeport no ba comme journaliste. Au longwe ko sala be mission na télévision, au comme na radio. C'est journaliste, tout comme la presse écrite. Et représentatrice télé. Au commis, Zela s'il te plaît. Oh, maman, le bag est yonne na mutema maboli yondi mate. Yo zala ki na passeport na yo, ba koma ki fonction présentatrice télé. Ba oye changer fonction comme journaliste na presse écrite. Est-ce qu'il faut zonga ba no changer passeport comme journaliste na presse écrite? Pendant que près 4 mois après c'est ça valable. Il faut que nos bandela bité la présentation sur émission à la télévision te na presse écrite, ba que ba bandela carte mususu ba peso la presse écrite. Donc tu comprends que ce qui veut dire exactement la même chose. Ce qui veut dire la même chose. Ramazani Shadari Azana passeport diplomatique. Na président de la République, na premier ministre, na nga mutu asewa na passeport diplomatique ya biso nso randenge moko. Échange te. Tango nazalaki na fonction. Zelana no to te ba téléspectateurs no faut pas la vider na question moko. Ba la vider que c'était fake news. Na bani na pona silisa. Biso nso zo na passeport diplomatique ndenge moko. Échange te. Tango nazalaki ministre ya intérieur. Na longwe ministre intérieur, na comme mari d'un député. J'ai droit toujours à ces mêmes passeports wana. J'ai fait toujours partie des institutions. Il faut na kende ba bandela que passeport na validé ba bandela te. Il faut ici là. Soko za lisusu na droit te ya passeport diplomatique nde faut zongisa. Ba ko changer mususu te ko zongisa. Wana premièrement, deuxièmement, PPRD eza parti munene ko le ka institution ebele ya mboka. PPRD dans la Premier ministre, PPRD dans la présidence Sénat, PPRD dans la présidence Assemblée nationale, PPRD dans la institution Nyon sur 23 gouverneurs sur les 26 qui comptent ces pays. Le PPRD est une grande institution. Mokondi a PPRD a voyagé, il m'a se présenter devant l'immigration. Na habité bon va partir bamboa ba partir mike et pas na biso na PPRD zela na ibsayo donc comme fake news ba ki fa ba yoka zela te zela na memoti na suka Shadari tanga voyageaka le PPRD a un protocole qui faut c'est au moni ngari majinga tant on a voyagé na se présentera devant immigration te son azo voyager avec ordre de mission à parti. Je ne me présente pas devant l'immigration. Le protocole du parti prend mes papiers, ma munion ça ça ligne procédure tout. Ngatoki na ye pia mbala moko na mati. Na royate na bandela sous soni te. Et puis yasuka pona aussi ça. Le PPRD depuis 2008 possède son propre avion. Ba continuons sur ba o ba leka wana Vital Kamerhe laissé na PPRD CG à PPRD à voyager na jet privé il y a PPRD. Il y a louété, il y a PPRD. Donc, Shadar est en voyage avec le jet privé du PPRD. Protocole à salé lié, nini, il y a yemba momutu ekoti yemba mona tarmac à matin jet privé. Donc, déjà, il y a fake news qu'on le vide. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que Marcellin Chichambo, qui partait la veille, hors de mission d'Azagui à les 25, lui, il est parti les 24 par le vol de Kenya Airways. C'est Marcellin Chichambo qui a été débarqué. Parce que Azan a un passeport diplomatique avec un ordre de mission qui viendra. Il y a eu avant date. Voilà pourquoi Marcellin Chichambo a été débarqué sur le vol de Kenya Airways. Ça, c'est la vérité. Marcellin Chichambo a été pour cela. Donc, on est sur le cas, c'est fake news. Maintenant, Likamwanda kwa Shadari, la maison de Shadari est achetée en bonne et due forme. Les lots, les gens, tant ou babandi, oh, koloba. Toro na memo sigo pas Shadari. D'ailleurs, je viens de là. On peut entrer. Shadari est propriétaire, n'a habité à combien de banda pour na Congo. Mais bah comment kolonga moko. Balongole logoni. Balongole logoni. Tokende siko yo. Tokende siko to nokota pona uti kuna vana ya. Mai ningana kapamba te. Comment mai eko sa makele. Naza ko yebisa yo. C'est que dans la vérité moko na sima wana. C'est faux et archi faux. Shadari nenga zawana azola la calme azoseka. Moto azokende kokosa makambo azokanisa kolengisa Shadari to ko déstabiliser Shadari otsaso ba hyperkit te. Ba wana ba kao.
stade esalaki mpiaka vide 14 personnes Aussi, si- bakinois Voilà, comprendre mboka que imagine. bakinois comprendre que IDPS esekota nango na COP. wana yo ndo lobi kinoa moko te acomprendre Il fallait pas que na stade te bakenda te merci na yo mwana mboka Henri Machine ndongo répondre ki na invitation. En tout cas, na remercie makasi, mais bino ba journaliste na moi conseil pe ça ba journaliste. Oh. Bo vérifier ka moi information. Ça te que moi fake news na internet aux gens Henri Majaza disponible muto ko yoka likambo pe perdre o basala ki shada benga ngai na révolutionnaire na ba vérité. Malamu. Na web sabino ke non ndako via somba yango mabe erreur ya laki awa nini mais te via fana na parler bo benga nga na opesa vraie information. Bo tika ko yoka biyoka yoka na internet. Ok. Émission Congo na biso eza ni na partie ya PPRD, ni na ngambo ya UDPS, ni na ngambo ya UNC, ni na bangambo ba partie belé. Émission Congo na biso eza na partie te, mais ceux qui to yambi ba différents parties na plateau, to lingaka mingi, to lobisa bango po ba bimisa o ezalaka penza na mitema na bango, kasi na kanisa bo sepeli na émission oyo bolanda rediffusion déjà samedi na 9h juste lelo na butu bolandango na Vision Plus na chaîne munene ya mwana mboka Raphaël Walukonka et puis ngala bino tokuta miko ezali koya na numéro ya sika botika la malamu.